Tolingi justice et ça là. Camionnette avant en prison à pendant 16 ans, 17 ans. Qui n'a qu'à émission vis-à-vis à Koffi Olomide à Koka qui koroba yangote. Comment camionnette mola a kende koloba ke Koffi Olomide azali ko bimana mama na ye. Chers téléspectateurs, tu vois la télévision photo pesaka ba mo misusu o tozo loba na télévision. Le internet na évité mutoko ko ya koloba n'importe quoi mais on a évité vraiment ce qui internet lelo et salameli biso na ndenge nini biso ba congolais to komi kozo internet. Ba compte à rendre na biso ko ya ko cracher ba vérité moko zanga tina ba lokuta tina mama ya atika biso mama emi mama ya Koffi Olomide nzoto na epe mala kimia atika biso oye koloba ba miloko mona TV soki ezaki ba chroniqueur Team France Télévision, Team France Télévision, Team France Télévision, les marins. Salande Makam. Voilà, chers amis fidèles téléspectateurs, bonjour, bonsoir, ça dépend à l'heure à laquelle vous allez suivre cette émission Lokuta. Na musique avec Yannick Wenge, Moto Oyo, Atonda, Nakati, Nakibonzambe, mesdames, demoiselles et messieurs, merci Nenge Bopona, émission Labino, Lokuta, la musique, Toaka, Poto Bimisa la vérité, na Lokuta, Oyo, Vandi, Nakati, na musique, en tout cas, merci na confiance, parce que Bosa la biso confiance, vous êtes belé partout dans le monde, Bozo paie sa émission Labiso, Lokuta, la musique, confiance, en tout cas, merci beaucoup Kolo Azala Namabota Mwabino. Merci Neye Boyamba émission Labino Lokuta la musique Boyamba yango avec pacte na idéologie na banda kuna bino na wiki bozui biso na ba Facebook bozui biso na ba WhatsApp bozui biso na ba télévision na ba page bola na biso na kati ya Kin France Télévision. En tout cas bo s'abonner et belé pour la information il y a quatre émissions Labino Lokuta la musique bo s'abonner et belé ceux qui s'abonner en tout cas elo mo rozanga ote ko ça que to améliorer misala na biso to zali ko sala. Mesdames, demoiselles et messieurs, na pesi bino mbote pe na tondeli bino lisusu boye malamu na kati ya émission na biso Lokuta la musique est représenté par Wabino Mosali Nzambe mwana tonda na kibonzambe moto pamba Yannick Wenge moto atonda nakati na kibonzambe. Mesdames, demoiselles et messieurs, lelo toza ba sujet oyo na ye poto solola yango parce que boyebi na kati émission oyo to solola toujours vérité parce que to lingaka lokuta na musique te on to pesa titre émission la biso oyo lokuta na musique to yaka poto solola makambo belé ozoleka na musique na biso congolais. Chers amis fidèles téléspectateurs, merci beaucoup na le boss Papi Mutombo boss o na kati Afrique du Sud asala mamba kitoko azo aider ba congolais ezo sala kitoko makasi pourquoi pas na joka sa cérémonie na pesi mbote na Mazwanda, général Mazwanda depuis Cape Town, na pesi mbote na le seigneur de la ville Mohamed Moleka, pourquoi pas joyeux anniversaire na le boss Obed Nzaou le 12 oyo azo fêté anniversaire na nouvelle énergie. Joyeux anniversaire à toi le boss Obed Nzaou le PDG Obed Nzaou. Mesdames, demoiselles et messieurs, naye kolobela camionnette Mbola parce que bakanga qui est depuis lobby azaki arrêté par rapport à propos naye alobaki internet. Chers téléspectateurs, nakosala ra kutu ko benga ye camionnette Mbola yaza moto Mbola to benga ye moto Mbola ko bakisa lisusu bakisa descendant ya Simo Kimbangu. Mesdames, demoiselles et messieurs, tango bozwaka ba kombo wana ozui descendant ya Simo Kimbangu. Simo Kimbangu aza exemplaire aza prophète oyo asala mambo belé na mboka na biso Congo oyo asala bikamu ici oyo tomona biso na biso toyoka parce que à l'époque Yannick Wenge tozala na nte parfois pezaïba amike toyoka Simo Kimbangu makambo asala na Congo komona ndeko moko boye camionnette soi-disant camionnette Mbola descendant Simo Kimbangu koleka ko dépasser ba mona ye vis-à-vis à Mopao mokonzi Koffi Olomide. En tout cas intéressé ngana yawa en tout cas na lo baba lokuta misusu oyo ndeko wana ba propos lobby na kati émission en tout cas ça bien été malgré aza arrêté na minute aza na parquet toujours batté déjà je crois le lot vendredi lundi déjà à cause de la prison makala était parce que bilobela et l'équipe belé la télévision.
Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Camionnette Mola azalaka petit à Koffi Olomide. Petit à Koffi Olomide, tant au quartier la tête Salamaki bon, tant que Salamate parce qu'il y a un koya kokuta à Koffi Olomide, la quartier la tête, azalaki malamuna vient Koffi Olomide. Maduka marambe salamaka bien basala musique la bango normal, azalaki petit bitinda, abanda koya la ba répétition à Koffi Olomide, azalaki kozana Koffi Olomide. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Natango Fali et ça qui est victime, tant que ça la droit chemin, Camionnette Mola décidé qui kotika Koffi Olomide kokangamana Fali Poupa. Chers téléspectateurs, naïa parce que ba propos ya Camionnette Mola la télévision et ça qui bien été o esengi ke bakangaye na parquet. Na ndenge to so la boye, na ndenge bo ta l'émission na biso lokuta la musique, Camionnette Mola aza arrêté na parquet par rapport à ma propos oya bimisa ki na munoko na ye. Selon moi Yannick Wenge na kosenga justice na biso bakatela Camionnette Mola ata 16 ans de prison, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, parce que ma propos oya tenaki na kati émission wana vis-à-vis à Koffi Olomide akokaki koloba yango te. Comment Camionnette Mola akende koloba ke Koffi Olomide azali ko bimana mama na ye? Chers téléspectateurs, tu vois la télévision, photo pesaka ba mo misusu o tozo loba na télévision. Le internet na habité, mutoko ko ya koloba n'importe quoi, donc na habité vraiment ce qui internet lelo et salameli biso na ndenge nini biso ba congolais to komi kozo internet. Ba compte à rendre na biso ko ya ko cracher ba vérité moko zanga tina ba lokuta tina mama oyo atika biso mama emi mama ya Koffi Olomide nzoto na epe mala kimia atika biso oye koloba miloko mwana TV soki ezaki ba chroniqueur toko koya koloba ba chroniqueur baza na posa ya poto parce que jusqu'aujourd'hui ba chroniqueur o ba fingela ka Fali batu baza toujours na Kinshasa non ba koma poto te petit Fali ya mona poto liboso ba chroniqueur. Moi je pensais que bakomatisa mafinga na bango ndenge na saki émission oyo tukoleka nalobaki ndenge soki ba visa ya ba chroniqueur ebimi en tout cas mafinga ekomata nalobaki bo matisa ba mafinga na bino po Fali apesa bino visa. Tonga moko etani tomoni Camionnette Mola après kokena cimetière ko répondre boketu ye wana komi sous porte-parole ya Fali Poupa koya kofingela ye Koffi. Nakokoloba ke Fali netindaka bango ba fingela ye batu, mais je pense pas que Fali netindaki Camionnette Mola ya koleka na télévision koloba ke Koffi Olomide azali kobimana mama abota ye. Mesdames et messieurs, justice ya mboka na sengi na justice ya mboka na biso esala musala malamu parce que tina niveau wana te. Trop kofinga na biso mama musique ke Koffi abimaka la danseuse, Koffi azana sindi, Koffi sali boye, mais on ne peut pas venir à la télé pour koloba ke Koffi abimana mama na ye. Mesdames et messieurs, selon ngai ba condamné Camionnette Mola ata 16 ans de prison. Nous arena oyo ba ye kofingela Koffi ayoka yango na prison, atala yango na prison. Na osenga na artiste Fali Poupa o merampe ko solola na bato baleka na TV na kombo na po na kofinga bato parce que na micho ezokende mabe parce que Camionnette Mola azokende makala. To ebite so ko sala intervention parce que o la sali na ebite soki na mboka misusu ko zali kwa kofinga papa lokola Koffi Olomide, papa azana bana azana mwasi koloba ke bana ko bimana mama na oyo asi atika biso. Camionnette Mola azo mérité faut ko pendre ye, faut ko beta efimbu, faut ko condamner à mort na prison. Mon frère Camionnette mbala sima na za surte koleka na télévision pour ko n'importe quoi la bakombo ya bato. Fali Poupa bato bakoma ko fingela yo bato ba mafinga e komi ko déborder. Le seul musicien na mboka na biso oyo aza na ekiri efingelaka ye batu ezakaka Fali Poupa. Mesdames et messieurs, aujourd'hui je viens de confirmer que c'est monsieur Fali nde atindaka ba chroniqueur to pe batu na ye bafingaka batu.
Soko fingi oza na récompense ya visa comme il y a un accès na ambassade ya France. Au fingi oza na accès moko boye na orchestre na ye. Au fingi oza na droit ya libanga. Eza ba encouragement oyo mokonzi ba wangila encourageaka ba musicien ba kende batu na ye ba kende ko finga batu. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, moi je pensais que le 25 novembre, il y a 15 jours, Fally Ipupa Fabeta yu arena na ye. Na moment où c'est un moment il y a concertation. Bon ça la promotion yu arena ye tonda. Batu na yo ba ça la promotion ba lobela spectacle o bobombeli biso. Parce que on est là, Torota là, toko critiquer, Fally foyer mba fo bina. Parce que Fally azalaka bon danseur, azaki danseur mo bina kitoko, un bon danseur. Toujours c'est le spectacle à Arena. Mais toujours c'est la télé, batu ba bima la télévision, na internet, ba finge la biso ba Kofi, ba finge la biso ba Wera, ba finge la biso ba JB, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Et ezangonga wana te ezangonga ya ko préparer ba spectacle na bino oyo bobombeli biso bowelelaki yu arena faki Kofi beta mtaliboso boweleli bobeta yango le 25 et 15 jours tozozela bo livrer concert wana tomona ndenge bobeta chers téléspectateurs. En tout cas na ka ya camionnette tomaki lelo grand frère ya Kofi Olomide bazaki na parquet. Pour camionnette mola zana ya okangama ala kisa ba preuve oyo Kofi abimana mama na yi. J'espère que suite yango tokoleka lisusu tokoya ko solana bino tokoya ko pesa bino suite parce que moi je sais que camionnette mola bosana na ane oyo kozala libre. Justice ya lelo eza justice ya Kabila te. Oh, quand on général, tout colonel Mora Bimisio, le justice et président Fachi, Azo Salamoussa, Nayango Bisso, ba journaliste, Bisso, ba diaspora, to PC l'issue sous deuxième mandat, à ta troisième mandat, parce que Azo Salamoussa, Nayango Makasi, justice, Yamalonga et comme il a beaucoup na Bisso. Mon frère, camionnette Mola, Ozalaka Nganga Nakala, Toyebi Yango, Nakala Nganga, Banda Bokera Bambasu. Kuboka madame mpese so mtanga boka madame mpese ye pa camionnette mola akubwaka madame mpese moba singa loketo za na libala toza posa libala lokuta o banganga barango camionnette mola avant na ye pa Kofi Olomide azalaka mutu abongo keso ki match zo betama akunikisi na poto oyo po bie kota nde toyebi camionnette mola misala wa banda osala atiki wana nzamba sunga Kofi amema so ipoto so ifali so nani ye wana akomi porte parole ko ya Kofi nga kombo ya Kofi justice na tolingi justice sala camionnette avant en prison ata pona 16 ans 17 ans camionnette j'espère que zo landa ngai bosana na ane oyo ozala libre. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, naye lisusu koloba masoro ya Alia. Maman Alia azalaki invité ya Maman Amida na anniversaire na ya 50 ans au koleka mikolo leka na Kinshasa. Maman Amida a contactaki Didiston normalement basoro ina Maman Bango basengaki Maman Amida aya na anniversaire lokola, excusez-moi. Ndenge zalaka parce que Maman Amida na Maman Alia baza na relation ya malamu bayaki feti en tout cas malgré ba congolais misu ba olobelango la bandenge misusu Maman Alia yaki na feti ndenge ba invita ki tomoni ba congolais koto yo loba koto yo ba pese mobali koto yo congolais azana ndenge na yazwaka makambu mais Maman Alia azana Kinshasa aza na equipe na feti je crois kala mingi te Maman Alia ko zonga place à Vandaka. Mesdames et messieurs, comme nous avons compte à Maman Alia
Dans la 4e émission, tu as la partie Songolo te stoppé pakalate. Lelo Didiston na Samuel Didiston ba komi ko finga na télévision, Didiston na komi komi mo na impoli, Didiston lelo. Didiston soka zo ko réagir na façon zo ko réagir bongo, Didiston na zana torté. Selon nga. Pourquoi? Parce que papa na ye babilo ko muso ça na télévision. Ezo pesa bango honneur te. Tomoni Didiston na ye ki a lobby papa na biso bana kolinga bana ya classe na biso so baye kotalanga papa zo déranger bango. Papa zalaka na ba danseuse. Akota na ba danseuse kuna mama za kotoyo biso tozo mona. Mama soko lobi akobeta mama. Chers téléspectateurs, confiance à la bonne belé. Botala émission confiance le cas qui na boso na politique. Tala mamba loba ki o ba docteur ba lobi kenzoto na eza ba ya 17 ans. Eloko wana papa ya bana o bana bazotala na télévision pe bana bakoli. Réaction ya bana ozala ndenge nini? Réaction ya bana ozala ndenge nini? Yango lelo Didiston aza kokanga soni wana te azo bimisa yango na poisa. Tokopesa Didiston te foti te. Tokosanga na ve na biso mopa o mokonzi ameka mpe ko bongisa makambo mosusu parce que bana ba si bakoli bana na ye ba si bakoli. Kofi Olomide aza na Rocky aza na mukolo aza na bana. Kofi Olomide aza na Aristote wana bakombo parfois yeba na kala batolomi baleka na tangi baza mikolo déjà baza na bana basi na bana bandako komona papa na bango to pe komona bakoko ba omona koko na bango mambalo baka na télévision na makambo asala na Cindy. Je pense pas que bon sepela nango. Et moi je pense que parfois ba utiliser Didiston pour loba. Pour tout le monde Aristote aloba na TV te makambo ya ba auto na réseaux sociaux te makambo Kofi to mona Rocky aloba te. Ali ape aloba na été. Maman li abeta ne kara. Mais vers biso luka un peu changer moi façon pour na kotala izaleli ya bana éducation ya bana ndenge bakoli. Mesdames, Mesdemoiselles, je messieurs, na ekoloba lisusu ndenge porte-parole ya JB Mpiana Mosaka akimi na États-Unis. Mosaka oza na âge ya kokima na poto te. Mosaka olekisi déjà 50 ans na États-Unis wana osala nini? Oza âge ya kokima na poto te komi na âge ya ménopause, âge moko ya kovanda okomi kotala bana ndenge obokolaki komi ezata moko ya pause kosala te po ke kuna kona États-Unis kosala kayu na âge wana 50 ans passé 53 ans kosala nini na Paris na États-Unis pardon. Osali mauvais choix ya kotika JB Mpiana kopona nzela oyo poni na États-Unis wana. Pourquoi pas faki ozonga Mosaka sala effort zonga na Congo rejoindre groupe ya BCBG. JB Mpiana sa eloko malamu atiki kutu ba musiciens ba danseuse officiellement tomoni mais yo okimi mais olobaki okokima te na Kinshasa. Lelo okimi soni Mosaka okisi biso soni moko na ebite biso ba chroniqueur biso ba journaliste komona papa na biso Mosaka papa na blana excusez-moi akimi na États-Unis. Mesdames et messieurs, des missions lokuta la musique toyaka pour la kobimisa toujours ba vérité. Ba si je na ki na ngwana mais mingi na ko beta sauter na camionnette soki camionnette soki motonette soki velonette soki poussonnette. Avant na prison, je crois lundi à cause na prison. Bon ça va preuve au moment où ko fait même maman na bango boya na yango. Soki ye ndi akobima. Vera biso ko pa ko essayer na lo bezonga na mamba ko kanga ba chroniqueur na ba porte-parole ba ofinga rafika zongela onanu po ma finga pe eleki.
lokuta ya musique ya ofinga mutu te eyaka nde kobimisa bavérité na lokuta eza ya musique. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, napesi bino merci. Natan bopesaki biso botala émission na biso lokuta na musique. Ezaki présenté par Wabino moto atonda na kibonzambe Yannick Wenge. Bakisaka likolo nango nzambe ya bapanzi sango Afrika engele. Bazaka na plaisir ya weba bozaka ebele botala biso. Nani aleki bino na confiance o bopesaka biso. Bosabone na chaîne na biso. Poto ya lisusu na ba sujet pe ba actualité. Comme vous savez bien que notre pays, chaque jour qu'on réveille, il y a toujours des nouvelles. Les nouvelles à chaque jour. Tokolembate, il y a prêt à offrir bino l'actualité au Congo, l'actualité net peu clair. Tokola ba émission ko la kisabino ba réalité ndenge ba Congolais va vivre en Afrique du Sud. Comment ba Congolais va vivre malgré mikolo yo ba koese mikanda ba opesa mikanda te ba kuta no ba kangi yo bo imaginer comment ba Congolais ko ba vivre na mboko yo. Tokoya tokosola bino ba mobele merci na fidélité pe confiance moza nango bo pesa ki biso na émission biso lokuta la musique. Na pesa no merci parce que bolaki tellement ebele tina te kimia e ingela o mabota mwabino.